na sali muto moko te mabe ni kulutu nanga fali pupa ni staff na ye bango par contre basali nga mabe Ils ont relation pas fali pupa. Ata moko te. Ah yo. Ya solo mais okama pourquoi ba relation aboya ko sunganga ta na kenda ko ta fali ta na pesaka batu nyoso mukongo. Ah yo. Ngi pardon si mo misma mapiaka. Te ngana sengi muto mo pardon te. Na senga ikaka na l'état congolais na seskizaki surtout pas directeur ya Papi Mbouyi o ba yebi ke comme on est en maki donc yé comme na senga pardon et puis nana likamuna muto te na ke senga ni pardon. Te Fali il est qui dans ce pays? Fali n'est pas Fachi. Fali n'est pas Fachi. Fali et monsieur Fali n'est pas l'État congolais. Fali c'est un citoyen, c'est un individu comme toi. Donc ce qui a zula qui va visa pour que ça là. Tu connais tout tu Bomunenga na poto liboso na kimaki. Eko senga ngote. Na senginde liberté na nga comment na cause intercalé pour na ordre nani. Qui peut être à groupe sa ordre na vie na ngai na pe mato na pe mate okomi fachi nga pe na kala na ndo boulette que na important na yemo na kana comme important tant ba comme intercaler nga parce que na mone logo depuis papa Etienne tango Joseph Kabila boyaka papa Etienne na bimamboka na ba yeba mema bato na poto pa kufi wana po tuna kite pas c'est quoi ah et là retour ya ba visa pe ne commencer à baliwa ba na yebsaki bino tango na longa qui empire du mal na loba qui Dieu m'a sauvé maison awa toza chez maman Nicole Malonga yaka esa na poto ne yebite yaka tokiti na metro château rouge da kayau awa ah uzomona kimbondo oh la à Paris jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mine lula metro bisa batanga baba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti asanga na mboka maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokita mabumu ba mama oyo bazana besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche voilà où est vindi ça awa on est vimba non yo je m'en atte oh la kamate eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko omoni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo bapoliki oteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4
4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Salut, bienvenue sur Afrique Info Télévision. Tozana Yorobo Swag Awa et Toyebi Oezolo Bama sur la toile, mais tu as eu présence ici, tu vite fait dans Matanga. Yorobo Swag, Moteno et puis mes condoléances. Merci mon frère. Voilà, bonne santé. Ça va. Yorobo Swag, je crois, Batouba Roloba trop par rapport à Yorobo, comment tu vis, Yorobo, comment aux alliés, par rapport à Mamono, c'est l'équipe Batouba Yebi. Est-ce que vous en avez bien, autant moi à l'aise, tranquille. Tozana na Matanga. Na Vela. Voilà. Vela et Matanga. Et la Séguin. Voilà. Donc c'est normal. Voilà. Comment on a eu Mouto et Bossala Neba live, Bossala Neba direct, Bimisa ba secret, na ni live mo bakali ako seko abi yorobo ero azana bandal, ngaisika na zunda kuna ko mona Champs-Élysées et tout ça. Ouais, mais faut pas reposer na que poto eza paradis. Poto eza c'est bien beau pour soulager les yeux. C'est tout. Voilà, bon pour nous bateau bako sekayo bako sailo ba direct bako eluba yorobo arrêter hiver yorobo tout ça. Non, c'est normal la linga malilité. J'aime pas attraper le froid. OK. Ça c'est de un. Deuxièmement, la linga okende poto na été. On est à raison de se rattraper parce que okende poto ba poto le visa za idana ida okende. Bosco, ça ba poto linga visa donc Schengen est kangami. Voilà. Est-ce que Schengen est kangami? Kangami. Voilà. Yorobo Swag et na habité. Le loyo est-ce que vous avez l'aise au tambour à l'aise, vous avez moi au bang, ne bani ma visa, vous avez salopé ma bébé, vous avez menacé. Na bangande tinani ngamo na zala kadogo libérateur. OK. Vous avez attention influence à Fali pour pas Enurio. Non. Relation no moboye, babo sungayo pour bébé sana Fali. Te ba relation aboya ko sunganga ta on akenda ko ta Fali, ta na pesaka batunyo sur mon Congo. Ah, Yorobo, pas Fali, tu as gagné beaucoup de choses. Fali. À part poto, relation tout ça. Bandaka ndeti nini oyo yebi à part visa ba relation parce que faut qu'on appelle na Fali pour pas Yorobo et ça ko ba relation na ba marambe belé relation nini yo so relation pas Fali pour ata morote Yorobo ya solo mais okama pourquoi dans ta relation mo bo yebi lelo na ko benga ta bo bolo baka eloko moko visa bolongo suna visa boko melo mususu. Qu'est-ce que toi vous avez apporté chez Fali Poupa? Ah mais na ebita bilo bato boyebi vous avez rien apporté elorote c'est normal so na apporter c'est normal. Comme ils ont bénévole. Voilà. Ça n'est pas robé la tolote. To luka visa lola. Visa mokili. To luka visa bo konjina lola. Visa mokili to gendaki poto ango surtout Paris. Et là on m'a changé 3 fois en plus. Voilà. Voilà. Donc, les restes mais aux Zonga quand même bien. Vanité de vanité. Aux Zonga quand même bien. La Zonga toujours bien. Ba futela nga poto mbala liboso. Mais après mi balé zaki ngamoro. Okay. Et puis à Liboso la vanda na babanlie. Il y a mi balé ce tigal la vanda qui ngamo na 16e. Yo fa la banlie. Oui. Ouais. Yo be ko mamba kangisa to moni lelo muzeki ningo bakanga ki to moni lelo yampaka bakanga ki sage pas faire. Tu peux dire quoi par rapport à maman ndenge komi? Moto kangisa ngai
Fada na ba akanga na infraction pour l'état et le bibongo so mutabuki mibeko il faut bakanga e. Ba okanga pona ko finga yo pona sa ba live ko critiquer l'artiste Fally Ipupa. Est-ce que vous avez comme ma justice? Non, na finga été mukolo ba ozo vidéo na nga na finga e ba ela nga na kabela muto la vela. Zo le la ba ba le la biso. Voilà, eza sangwa pasi. Nzela na biso nyonso. Exemplaire yango yo. Seguin accueilli. Bogar moko boya BCBG. Et puis trop d'expérience dans la musique. Talaka muta kenda poto va batebele. Akufi. Bobiso va te dire que poto en retard. Donc ça veut dire que vanité de vanité, tout est vanité. Ya on a appelé ça concerne à batunyo so batikali. O babula ke ba ko somba liwa ba somba ngote toluka plutôt visa bo continent là, c'est important. Si tu dis solo ya visa na moni même na ba concert ndeti minyo ba ma ko yembela yo na moni live moko ba bakali ba ko seka yo ke yorobo ero azana bandal li solo visa tungisi mo tebele yorobo. Faut donc ça va tebele parce que yorobo tala niveau ya yorobo. Yorobo comme na titre moko na niveau moko ça va le la Koffi Olomide. O ka ça va le la JB Piana. Donc c'est tout à fait normal. Et puis tant que Mignon Abraham, a même pas na cheville à moi, on a bimisa comme on est petit Fally. C'est tout à fait normal. Donc na Rolanda ba débat on a té, ils a bateau ba rata na ndoule. Ndoule zo simbate, beze zo simbate, succès zo simbate. Ba bi le 85 euro mo zo ngoto aussi. Té ngana réclamer visa ta. Na ko té peu importe, on a identité nanga. Na ko réclamer visa te na pesa exemple moko a to kutana matanga to ko ke na ba débattre tina matanga na pesa conseil na lobby ke visa mokili eza penza important na via mutopo to kendaki poto ango to kendaki na mpiaka to zongaki na mpiaka donc to luka visa ya lola nde yango important ndet na minute na mokili te ngana sengi mutomo pardon te na senga ekaka na l'état congolais. Ceux qui n'ont pas raison, n'ont pas raison, mais moi, je combat l'autorité, mais ceux qui les aient, c'est ce qu'ils ont, surtout pas directeur, il y a Papi Mboui, comme on est en Amaki. Donc, il y a comme la Seigneur pardon, et puis il y a un Seigneur pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, l'identité visa est-ce que c'est possible? Possibilité d'aller aux hommes collectifs? C'est possible dans l'état collectif, ils ont raté, visa n'a jamais collé. Fally, il est qui dans ce pays? Bon voilà, donc au moins il comme ça, un Congolais Fally n'est pas Fachi. Fally n'est pas Fachi. Fally et monsieur, attendez. On a connu le petit Fally. On a tanga makasi au kokate. Voilà, donc Fally n'est pas Fachi. Fally n'est pas l'État congolais. Fally c'est un citoyen, c'est un individu comme toi. Donc, ce qui a vu la Biso va visa pour que ça là. Tu connais tout, tu connais tout. Bon, mon n'enga na poto liboso na kimagi. Na kenda kinga moro après poto na mi keili nga moro. Bon, mon na kimagi. Na luka visa mu ke susté. Na mo luka visa lola. Tout ça là c'est des vanités. Na na mutuka ça coûte plus de $200,000. Au bétran sur la il y a 80. Tout à l'heure avec dans l'avenir nzamba opambola. Non, eza problème te. Bakatinga maborote. Talangande la latik. Kroko na c'est tout ça là croisé. Logo la papa Sassou. Hein? Donc menacé que Fally en la posa nuire yo a comme so pamba. Est-ce que vous êtes menacé par rapport à ça? Naza menacé par babengango par des individus non identifiés. Ba osala ba campagne ndenge na bango pour na ba déstabiliser mutoko la ngai. Na bula ngape na kala na ndo bulete ke na important na yemo na kana comme important tant ba comme intercaler nga parce que na mone logo depuis papa Etienne tango Joseph Kabila boyaka papa Etienne abimamboka au moins nde pesa ki beza après ba mindeli mbabo batali oh donc c'est que vrai opposant wala donc lelo merci na ba o nyoso basalinga opposant na bango nga na mona nzambe na banga raté et ya moya butu naza et j'ai toujours été prêt sauf que ya comme manigancer et aussi mbate parce que comme manigancer en tout cas, je regrette rien du tout. Na sali mutu moko te mabe ni kulutu nanga Fally Ipupa ni staff nae. Bango par contre basali nga mabe. Basali ba montage, bazu tana bango ya te live est tout à fait normal, ça s'appelle la rivalité loyale. Vous savez ce qu'il veut dire?
Ah, mais si vous avez un rivalité, non, non, non. Voilà. Koulou tu n'as pas confié le midi et n'a pas interviewé le lobby à Biyagoya Matanga à Winete parce que Bango Baya Matanga et maman n'a pas la bangote. Par là tu peux dire quoi? Il est libre dans son choix. Depuis qu'on a mon ami ministère na emoro ya kala quartier latin, akenda ki poto, na ba yeba mema bato na poto pa kufi. Wana po tuna kite? Pas c'est cause. Ah. Mais ça lui voit. Kayango na lobit. To luka longa nzambe, to luka visa ya lola. Le visa mukili. Retour ya visa pe en tout cas ngande na ebisaki bino tango na longa ki empire du mal na lobaki Dieu m'a sauvé. Yango titre album nanga album religieux, album chrétien gospel. Donc non wala pena bozonga en exclusivité hors matanga. Awa na yeka boye pour na la Seguin mignon o adaki ndeko abanda pe ko pesanga ba conseil ebele adaki plus âgé que ngai kolotu. Mais tu as vraiment quoi, master quoi, pire tout ça là. Et tu as encore ça sur amitié ma casse. On attend on a un côté tendai ma boko banque et qu'à chaque fois soga yé tous on batana biso amour on a auto gardaki yango senga na ya tongo boy ningi kala la na butu na ningi na zongi na tongo pona olela ndeko yango na biso tant totala mutu lokola Seguin mwana ya motopamba o ba bengi motopamba Salvatore soki yakei si on a eu des poteaux en retard. Parce que Seguin a kenda poto depuis la fête de l'amour. Erwana batebeli ba ino na quartier la tête. Il y a un message pe na bato ba bimona neti bango baza banzambe, il y a un message. Te mutoza mimono kwa nzamba zate. Ya on a pesi ba ka devoir moko. Est-ce que na cercle to que tiki la Seguin akena mituka na ye? Est-ce que akena immeuble bande ko tonga? Omoni vanité de vanité. Yo zola la pongite pour ngai nzamba obundelanga. Ngala za vraiment avec cœur ouvert ou à Monique azana guerre na Yorobo. Je suis là. Nazana guerre na motute na kolutu na fali pour na guerre na été. Nazana guerre na bangote bakoko ya ko felo mide na la guerre na bangote. Par contre nazape na contentieux moroté judiciairement parlant. Donc même dans l'état congolais na langote. En tout cas na tikaki na makamba maboko à l'état. Ba solution zo mona o za pays état de droit avec Fachi Béton en tout cas état de droit ESA. Dans des to na époque Joseph Kabila tolérance zéro a donné état de droit. État de droit et boy tribalisme. État de droit et boy ba manigance supposons que babige pose visa na yo ozonga pa muta pesa ki yo. Mais nazana est-ce que dondenga na bo na vie na ngai. Donc ndenge mona Coca-Cola. Donc c'est tout à fait normal. Ba challenge wana se pela nango mingi. Et puis Nathalie pe kota kulutu nanga oli basa la promotion ba concert raté mais basa la promotion yorobo. Donc ma bête te ba concert monsieur Zagira te ba concert monsieur Zagira raté c'est que oza pena na ba na concert ya Côte d'Ivoire. Non ni vini koni na monité pour na matanga depuis matanga banda te Nathalie te mena ebika ba msanga qui avait beaucoup de concerts ratés au monde en Afrique de l'Ouest na un impact ça makasi. Ce que le raté qu'on a bien ngai. Cesser les faits mais ça continue toujours. Te ngana na cesser les faits na guerre na mutute. Na cha cesser les faits pourquoi? Guerre comme il ma visa parce que yango ezalaki ba manigance c'est tout à fait normal. Bazu passeport na bangote. O ngako na somba. Donc bazu visa na bango. Yoka te bazu ngam na somba passeport. Baso melanga passeport te. Bazu visa. Casse silite. Te mesili bozui mais boto continuer ko poser la question de na yeko senga ngote na senginde liberté nanga comment na koza intercaler pour na ordre nani qui peut être à kopesa ordre na vie na ngai na pe mato na pe mate okomi Fachi okomi l'état congolais okomi Costa Mutamba oya nani quelle est ta fonction na république en Boka. Mais par rapport à l'influence, il fallait aller pour nous. Tu as besoin d'influence, tu as besoin de influence pour les Kanzamba Zate. On appelle ça rapidement. Il y a un abissio. Tu as besoin de nuire kaka. Bateau, il y a besoin de nuire. Il y a problème. Nous avons un problème. Na ibiote. Na bomele mututé. Bosco nuire na point. Nazwa déjà coup tout temps na na poto déjà ba lembaka déjà ko fingani ba finga nyoso elo ni ndeta sika ba finga te mais nazane na besoin elo côté natalaki
tala beka na bimisa Satan 7 ba panikaki nzwani nga na meka kaka ba ebike na nango mais na bimisité mais donc après ta ba tchela bango ba monike ba kembango nga na kanga frère ba kulutu nango ba pe mayele on a côtoyé ba bino ça sert à rien. Voilà la raison pour laquelle je te dis que en travers matanga vanité des vanités. Donc Mutozo Luka visa ya poto nga déjà na kenda poto 3 fois. Une fois na compte Fali, 2 fois na compte na moko. Et yango na lobité. Visa o apiaka ngai. Apiaka nga pona ke beta ba arena. Na kenda pe na beta arena na le sel Mutozo nga avant asalaka 1 mois. Batutu basala 3 mois. Na ina ta vendre la poto ta. Et c'est impressionné ngate. Voilà, tu vis bien déjà ici. Non, mais yo est-ce que na go expliquer. Je vis trop bien. Soki na poto, so na poto que ba interdirait ki ngana ya kisasa, j'allais me sentir très mal parce que ma famille est là. Omoni et ngana la bienté. Mais so na kisasa. Déjà mutago interdire ngana ke poto zate. Ça c'est de 1. Visa bazui. Donc ça veut dire so moni ngana poto. Bon le bagage que Yorobo a danger. Donc OK poto la ki bango malgré visa la bango mais yo OK. Oui mais na lukane na visa lola. Pone na amone la sege mutakenda poto ava bango yekuta kufi. Voilà. Si un message annoncé la famille sege na baba na bandeko. Na rolo bagage ke ba pesa merci na bandeko nyoso baleli. Ba pesa pe merci na papa chéri o aleli na bango depuis le début. Et puis force à tout le monde. Tozawana Tomonaki na butu fait rigoler yaki ou rasona ye mais ba 12 beta mi yobona kati te ba 12 go betama donc tomoni papa ana Blaise Boula bo pesa ou rambote et puis tomoni fait rigoler pesi par rapport à ça. Je peux dire que bango nyoso bakuta na matanga to bakutante bakutane ça veut dire ko yasko oya opesa la mbote te comme siko na ndenge ya ntintima mais en tout cas na ndenge mokili bato ba monique le gens, tout le monde, bana wenge ba ko partager mawana bango nyoso. Siko à travers matango na linga plus que la paix régner entre artistes. En tout cas, rivalité za loyale. Soki mutazu matanga, azu fête, azu mariage, azu anniversaire, to kendaka. Eza nango mabete. OK parce que le lezu famille yo, le bezo famille na yo, le bezo famille on a kuna. Donc c'est tout à fait normal. Il y aura besoin que partout tout le monde va au babi mikolo yo, il y aura besoin que muta ba pardon. Arrivé na yo a wela accepter que il y aura besoin sokoli mutema na 2025, a un problème na mutute. Kota la titre o ba peso lelo na ba page na ba émission, on peut dire des émissionnettes, il y aura besoin la facilité au sein ba pardon. Et ça système moment biso ya sika ou des années. Ouais, parce que pardon libère. Ouais, le pardon libère, c'est tout à fait normal. Ceux qui battent pardon, et ça que tout c'est libéré. Tout le monde il y a 2024, tout continue à 2025. Et ça autrement, il faut changer mentalité. Il faut unité nationale et quota. Il faut la paix et quota entre artistes. Et à Makambo Belé, c'est une nouvelle année et nous se faisons à la nouveau. En tout cas, na lingi que année oyo ezala année moko ya réconciliation et puis année moko de paix entre artistes. Donc toute cette rivalité to gagner mo eloko moko te. Muto moko te ba baxer le compte bancaire na rivalité. Bi azana matanga Yorobo Swag na moni présence no kunate mais oye matanga ya 5 millions. Pour expliquer pourquoi que matanga ya inosbité. Inosbité na matanga wapi? Attends na Notre-Dame hein. Ezana ngaliema eza place où ezali bon informé te naza informé te na ebité matanga ngeko hier avant-hier to ka lelo de moko ya moto pas aki le rôle chargé ya promotion na ye na ba TikTok tout ça avec comédien atike biso en ne savons pas na page na ye est-ce qu'il y a un mot aussi à lancer à Inosbi? En tout cas mes condoléances à Inosbi, mon frère de près de loin, loin des yeux près du cœur. En tout cas, si na zui penzande tina na mbadinga so la singa adresse place ezali bo mo na kuna na que présenter mes condoléances dans de konanga. En tout cas, actuellement on doit être soudés. Il n'y a rien qui est plus fort que la paix. Voilà, donc mes condoléances à lui ainsi qu'à toutes les tigres. Donc bango tout aux ensemble. Ah toi papa chéri, so to kundi to ko kende pipa Inosbi. En tout cas, likamba liwa ezali kambu ya ko cholate. Ezali kamba pasi o so muto akei. C'est tout à fait normal. Donc, ndenge tozo lela, ndenge tozo lela, kuna ndenge tozo lela partout.
Je pense que... Merci beaucoup, Yorobo. Tu as vu que quand réseau Bima déjà... Ok, Notre-Dame. Nazo ken d'église, après l'église, ben à quel cimetière. Ça va toquer qu'on a Juno Massampo. Est-ce que le losogi l'artiste a fallu pas aller na kina présence n'est pas ngé ça la moya pagaille par rapport à arrivé na épée. Bon, il est normal ah muta sali pagaille, date ah mukolo. Oni héritier ba yembié, ndo to mona lobby ferrailler tout ça fallu pena kita. Te oza matanga papa chéri. Muto akoyo sala pagaille kolega papa mwana te. Mais papa mon a dans la passe il va message na ye. Mais yango moni bato to bazoya baza normal. Au monaki roi de la forêt te. Au monaki mais ce gars y est normal comme tout autre citoyen. Mais il y a assez différence en les Koko mama milliard et comme mama nelongi. Mais fallait c'est ils dans la bato mususu ba ils dans la bato mususu baza mais ma bête qui star yango to na bisuna na lilita sans montre sans logo. Sans ventilateur. Est-ce qu'il fallait pas devoir le logo net mbongo papa musala musala ya devoir le logo. Na sengi ya devoir le logo. So na sala musala na sala ngo bénévole. Na tigeli. On récompense ya visa. Te na ba ko récompenser na visa te so visa ngo balinga bazong. Yo bon na tout nos questions partout tout monde ça la clair na biso. Yo na mnono ti le na mona olo ba senga ki ya papi mbui pardon o senga ki te. Yo robo soit vrai ou faux yo sengi fallait pour pardon la télévision. Voilà c'est ça. Faux na senga ke pardon te na sengi ya papi mbui. Vrai ou faux, Yoroba, Ozala Bobang, il a fallu pour Papo Nata aéroport pour visa de Ozala monter depuis novembre à Botola. Faux parce que Azal est tâté. Visa Ozala monter, vrai ou faux? Mais si on a un visa, il y a poto, tu n'as pas visa Afrique. Tu n'as besoin de poto. Ozala de Akuna, Ozala besoin. Mais na kenda 3 fois, tu as 3 fois, ndengo yebelinga bandok etikanga. Est-ce que na un vélo? Vous avez une question sur comment la fait là? Mais na tuni tango yo oketika nga na kebeta yo arena. Tango yo kozwanga na aéroport tozongi ndako. Est-ce que na yaki na vélo? Mais voilà, c'est pour te dire que poto eza place tokinda obuka bomengote. Poto ya na nga okende toke ngaba oke malweka yaka ndenge moko. Ezaka ndeke olala 8h du temps. Ingratitude par rapport à tout ce qu'elle a dit. Ingratitude ezalaka te parce que ingratitude eza na moto yo sungi yena sunga ote. Oh, fallait pas sunga ote. Te na lobby ingratitude ezalaka soki o sunga mutu nga sunga yote. Yo sunga ye. Ah mais oui. Nani? Yubino mo bomona. Nani te yo. Te mais bomona na bando détailler tous. Ah oui, na attention za kofinga. Mais bazu angote. Suka sunga nani? Voilà. Malobesili. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien-Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Oui, chérie. Tamponi, c'est bien mon c'est mon amité. Ok, fais tu bonanga. Non, c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais tu bonanga te. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Tout le monde est arrivé dans matin à second et c'est plutôt au Yazaki pe moko ya artiste ya Wingé n'a habité un mot juste pour nous déconner à Tikibiso. Que son âme repose en paix. Vraiment, on est triste. On a perdu un être très cher. Un être très cher donc. Des souvenirs ni à Segé Mignon Zanango vite fait. Beaucoup. J'ai parlé même Naé le mercredi qu'il y a Koufi jeudi, on a soleil le mercredi par texto. Donc nous avons pas mis Sarah Moli, on n'a rien à dire. Merci beaucoup. Voilà, chef, bonjour. Bonjour chef. Bonjour. Moi quoi yaba kulu tunabino aoti ko tika biso. Segé Mignon na habité moi le lobego za nini.
Tout les rêves. Non, mon temps. Seguin, est-ce que ça est le moment où tu as un Seguin, n'est-ce pas? Pardon? Et le moment est Seguin, parce que yo posa batteur, Seguin a dit Koulouta, Abani Moussali Bosona, est-ce que ça a le moment où il y a Seguin, où ils allaient? Ah, bah, souvenir n'est belé. Belé, est-ce que vous avez une relation avec Seguin, tout est musicalement? Dans V, dans la pena. Dans V, pena, dans Yajete. Vous avez maman, il est là, mais Tolandara, oh, bateau babanda liboso, biso bateau ya na sima. Tolandara, exemple, na bango. Donc, on a un souvenir n'est belé. Voilà. Il y a un basuki, une boucle d'oreille, donc c'est belé. Non, non, le ligne est obéta. Et déranger qui est. Et elle lui a fait titan. Donc, il faut déranger. Vraiment, dans la polémique, n'a pas tout. Donc, conseil par rapport au comportement, c'est mignon. Conseil au PESA. Tout ça sera bien abattu. Vous avez bien dit et ça la guerre. Donc, merci beaucoup. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, et ça n'a pas de ne Yaka, Tokiti na métro, château, Awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. Je l'ai envoyé à chaque monde. D'abord à chaque chose il y a une métro. Ils sont mettant, ils sont numéro de banni. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côté. Azama Namboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin, Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa toza na produit spécial, ma produit Oyo et l'Ongolaka, ma tâche. Tozo lobela makambo ma tampo, ma maman ma bébé belé, ma maman va zo tamboulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa toza, Awa na Château Rouge na pour na kolongola ba tampo ma maman, ma nduta ma maman au bazan a besoin au sala taille, on a rekita ma mune. Ma maman au bazan a besoin, ya au sala ma forme, kanilaza na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, dipende munene. Maman Nicole Malonga, Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, il y a des produits qui ont grossir, ma fait Saint-Mollet hanche. Non, non, je m'en ai. Oh là là, et là, elle vient de Mabala. Et ça pour nous balle. Ça grandit. Dimanche, on est sur mon époque. Sinon, on passe tout ça. N'importe là, n'importe. Et les autres étaient tellement. Vraiment, nous avons victime de métier. Oh, il y a un saut de Naina. Légalement dans le magasin, et ça c'est laboratoire Mondele, à na poto, légalement. Je pense que au moni les rayon, ils ont le moko, et ça naturellement, ils ont des produits authentiques naturellement, sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga. Akosa binote ye moto banda makambango kala awa toza oya tenango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo.
Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Tchonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranoura, Franck Semaï.